Mbote na bino bandeko batali Arrête Kilumbu Shembo TV eza bino molobeli Arrête Kilumbu Shembo TV na pesi mbote na babone na nga nyonso bambote mbote mbeto bizu bizu na bino wana ezaka nzembo mikolo nyonso tokoki kobosa na ngote na kolobaka bokoto koto bomi abone et pas Arrête Kilumbu Shembo matolo eza wa masolo eza wa yebisa ya mwasi yebisa ya mobali kota yebisa ya koko est-ce que aussi au vivra masolo ya mère Henriette na makusa ba histoire vraie hein est-ce que oso yokango soki nano yokite ya mwasi ko hésiter te kota na pesi nanu nzambe nanga merci o alalisa la msibiso butu mobimba ifuna pesi lo sako ba ope na balamuki te bandeko na biso nzambe songa bango te ba kolamuka merci to bandili so na biso leo soki na telemele bino eza makusa te ba ya mwasi eza makusa te toye na masolo ya vrai histoire vrai ba ya mwasi malili eza na kati ya mboka na biso awa tomifinikaka toujours tina moto emona otia chauffage obanga nde bafacture yango nde baza na miyibayibaka biso mingi bandeko ba ya mwasi lisolo na ye kobeta wa likambo na hotel bino bato bovoyageaka biso bato tolinga bavoyage nazoloba nango na lingala mpo nazolobela bandeko na nga bacongolaise emo bokendaka Kinshasa emo oke Bruxelles oke Suisse obimi Suisse oke Allemagne oke Italie voyage po bisika bokendelaka mingi bakenda kofana na bandako ya famille te na bandako ya bayaya to ya baleki te to ya bakamarade mingi mpe bapreferaka bakende kofutela hotel na bango c'est ça yango nde napesi titre ya likambo na hotel bokomona ngo bakolansa ngo bokomona nini te bahotel esalaka boyebi bino nyonso bokendaka na bahotel kolala bokendaka na bahotel ntango so okozwa mwasi ya ndumba mobala ya ndumba okende na bahotel moko mo bapiblie mutakala noyebi te na sens nini nenda apibliaka yango okoma okosela bato ya bato o mutu te nde apiblie mutakala na ngai o nenda apiblie baya mwasi bosala bikefu okende na hotel oyoki mulunge obi sengo ya voyage elengi oye na mbeto olongoli bilamba na mulunga na mwibwaki bo teni Adamu na Eva na kata hotel mususu nzoka batiango bakamera ebetaka ka bafoto piu position sosaka na hotel ya azoka ne kamera bafilmaka kamera caché baya mwasi so bozoke na hotel bokeba oyebi secret hotel te oyebi secret ba chambre hotel te okokuta ba chambre nyusu sa ba kamera okokoma ozala victime ya mutakala no na Facebook na ba réseaux sociaux oyebi te okoma kosa mobala bato o yenda publier ngai o tanto kene na hotel yenda publier kinga nzoka nde ya batu ya ngana hotel nde publier bino okuta ba hotel mususu ba kamera nyonso salaka na butu olingo sokola mai otikali mutakala oke na chambre oke na douche nzoka nde ezozwa okomona bakozo ba film na nyonso ya hotel boma batia kamera caché ba publier ngo na ba réseaux sociaux okoka mutasutusio mama namonaki mutakala na Facebook namonaki mutakala ba tiango ba publier ngo na WhatsApp na groupe WhatsApp namonaki mutakala na boy nzoka nde ba hotel ande ezozwa ba mitakala wana ezokende ko publier batu ba innocent ya batu bien sûr ezaka biba miso ba publier ka mitakala basi ba j'aime so azo publier mitakala basi mais nga na lobi likambo na hotel lelo to na dossier ate likambo na hotel. Ok, Eji, vous après, ya mwasi ya mobali. Tiela bango na likambo hotel wana. Tiela bango ba mona makamuni ya hotel esalaka. Ndenge filmaka, kozala mayele soko koti na hotel soko lingo découvrir que caméra ezali ba ya mwasi. Boza na koyebisa bino. Na chebino, ya mwasi, lancer bango. Ya mimi, lancer bango ba mona likambo na hotel ba pibaka mitakala. Ok, bye. Comment détecter une caméra cachée dans une chambre? Lorsque vous séjournez dans un hôtel, comment savez-vous qu'il n'y a pas de caméra à trous d'épingle secrète? Lorsque vous voyagez vers une destination inconnue ou que vous partez en voyage d'affaires, vous restez dans un hôtel, mais ce que vous ignorez, c'est que vous pouvez sans le savoir être photographié ou enregistré secrètement. En cette ère d'appareils d'enregistrement intelligents et de drones de la taille d'une épingle, souvenez-vous toujours, lors de votre séjour dans un hôtel, que vous pouvez utiliser cette méthode pour vérifier votre chambre. 1. Lorsque vous êtes entré dans votre chambre, éteignez la lumière et fermez les rideaux, ouvrez l'appareil photo de votre téléphone, n'allumez pas le flash. 2.
Faites le tour de la pièce avec votre téléphone portable. Lorsqu'un point rouge est trouvé sur votre écran, cela signifie qu'une caméra au web cachée est installée. S'il n'y a pas de point rouge, la pièce est correcte. Veuillez transmettre ce message à vos amis qui voyagent beaucoup pour des voyages d'affaires. Prenez note que certaines personnes ont l'habitude de dormir complètement nues. Mes chers amis, veuillez noter et soyez attentifs. Ne soyez pas victime d'une photo nue ou de chantage. J'ai vu ce post, sentant son caractère éducatif, j'ai décidé de le partager. Lire et être sage. Ok, bah moi si tu zongeli, bomoni film wana hotel, ni lobby. Soko komi na hotel, oye bake, caméra eza place hotel. Au moment de la film na film wana, boma ba mwinda. Okotala tina ba douche tina chambre o ba tiakio, otali. Si tu wakina mi ba voyage ba Dubaï ba Turquie, bisika nyoso kaka ya moi si. Dans le moi chapeau na kimwa mulunge. Hein? La marque Henriette Fashion. Eh biso tina bukoko kaka boy. Na ba ejikia wana komi koko na zaka boy kaka boy. Mama obomi mwinda okomona esike kopela rouge. Ba expliquer ngo bi otali. Soko mi intéressé kotala, yo mutaba voyage, yo mtolinga ba voyage. Bikota kotala ba hotel, bozwa mayeli. Bokomona hotel na ndak mo cheke ba ya mwasi. Bokomona eloko mo bwa rouge ezongana. Yebaka caméra. Ba mako suspect. Zala mayeli. Bolandi ndenga na bandaki ne bandeli, n'expliquer bino. Bolandi ndenga na cheli bino, ya mimi a lancer bino. Ya mimi c'est soloti. Si on a lancé au laxi bango, Bolandi ya mimi a ibisi bino, a lancer bino ango, botani, na suka ngona episa bino, mwana mayela zwakama. Il faut la sage. Yo mtokota hotel pona kolinga basi, kokinola kabana batu, ba mama batu ba marié, ba koko abatu. To oké na hotel na congé, ndenge bokena kana bana na mobali famille, bozala bikefo, bokeba. Bomoni na film ani balakisi bino. Bozala bikefo, bomoni na feni balakisi bino. Kokena ka hotel bikenda kenda te, bomana na mwinda cheke, kokena ka te na hotel comme kabo bisenga voyage aujourd'hui, yo anozo fongoli tirete, olongolo tike na tenia Adam na Evo mi boaki na mbetu, na mwasi bobandi bisengo, nzoka ndi bazo filmer bino. Mi koleleki to komona bino na Facebook, to komona bino na WhatsApp. Mitaka na bino boko mokosi la batu mususu kana bokole bino ko voyage bozaki na mutute yebaka hotel ndase makambo na bozala mayele ba ya mwasi. Ok, nakati boko tokoto bomi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV naza awa na la marque Henriette Fashion nzamba pambola bino ezo abino molobeli boko tokoto bomi abonné masolo eza kitoko masolo eza wa bayo baya mama wana linga kile beta sport na kile kokima maba Henriette eza wapi. Ok, vous allez bien. Ok, chouchou.